Ndenge ebongisamaki na mokolo ya mardi 25 juin 2024, gouverneur Grace Bilolo elongo na vice na ye Prosper Tela bayambama na kati ya mabele ya Simon Kimbangu ebandaki na territoire ya Kazangulu. Bandeko basemobilizaki mpona koyamba bango bapusanaki na territoire ya Madimba na cité ya Kisantu na kokoma na kati ya cité ya Mbanzangungu. Akitaki makolo kaka na entrée atambolaki elongo na bajene ya cité ya Mbanzangungu ezalaki elengi pene ya esengo makasi. Des administrateurs et territoire de Makumbani atangaki mot de bienvenue pour kufungula maïnyoso oyo eselemaki na mokolo le 25 juin 2024. Par rapport à votre agenda, je vous souhaite la bienvenue dans notre territoire de Mbanzangungu, la terre de Simon Kimbangu et toute la population de la province du Congo central et moi-même. Je vous souhaite un plein succès par rapport à votre mandat. Je vous remercie. Nakozwa na maloba gouverneur ya Congo central Grace Bilolo apesaki longonya liboso na tata mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mai oyo azali kosala pona ekolo. Bana Mbanzangungu oye! Bote na beno! Matondo mingi na bana nyonso ya Mbanza, kilumbu ya yeki kilumbu ya nene samu na population nyonso ya Congo central, mingi na jeunesse abetu ya Congo central. Fumbu ya iti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo faci beton mepesa valeur na bajene ya Congo centrale yake diambo ya KSV betu budila fumu maboko mingi faci matondo mingi message ya munu yake ya mulaive yake ya kufi mumekwiza samu na kumona nkangu wa munu samu mkangu be kemona munu moke mvutuka samu na kubaka ba solution na mambu kena kutungisa province ya beto plus particulièrement Mbanzangungu betukele na problème mingi muke gouverneur ya solution muke gouverneur ya terrain munu na vice na munu tata Prosper Tela betu sala betu sala kisalu na betu na terrain na bureau V d'instruction betu tambolaka na fumo iti ya ulina muke kuiza na Mbanzangungu muvwanda na Mbanzangungu muke vwanda na penu na Mbanzangungu awa na cité ya Mbanzangungu ve memuke kwenda tina kati na ba territoire samu na kubaka ba solution problème ya insécurité etuke bakila ya solution etuke bakila ya solution ya oke manisa parce que population qui a confiance maintenant na ba dirigeant ya yandi population meza ba dirigeant confiance na population na ba dirigeant betuke rétablir yao parce que ya vanda ka problème ya nene si kana ba dirigeant ke uzana vena ba tuke na ntwala moi betu baka ba solution awa ba député ya beto ya Mbanzangungu mepona gouverneur Grace Bilolo na vice gouverneur tata Prosper Tela mwana na beno betu baka ba solution na mambo nyonso mukena kwenda na matadi swalo mais muke vutula matondo na beno population beno ponaka ba député ya Mbanzangungu ba député ina beno ponaka ba omesadisa beto nous avons présenté beno ba député mais muke tonina na vice gouverneur ya beto mwana na beno ya Mbanzangungu Kungwanandi honorable Prosper Tela Bubu ya excellence, même vous dire à
Na maloba na ye azangaki te kopesa longonya na badepute provinciaux ya territoire ya Mbanza-Ngungu na mai nyonso bazali kosala mpo na législature oyo etambola malamu. Mozo présente Beno Diaka député ya Nkaka ya Mbanza-Ngungu. Yina ke bulldozer vraiment ya Mbanza-Ngungu. Etu telemisa yandi tata José Matoko. Etu bunila ni maboko. Bulldozer. Betu esuki na vana ve. Betu kele na honorable de Mouton. Tela mababudila ni maboko. Beno budila ni maboko. Me betu vuanaka na bakulutu ya nkaka samu na kununga mvita yai. Betu vuanaka na mbuta atuma tubuana beno budila ni maboko. Muke diata na batu nyonso pe na population na manima mu. Samu betu baka ba solution. Cohésion ya semblant fait, mais betu ke baka cohésion ya kiedika samu betu diata. Ensemble, betubaka ba solution. Nazo kende, mes promesses na ngai ezaboye. Na Mbanza-Ngungu, oye, bomoni biso. Na batuo nyonso batelemi liboso na ngai, ba honorable député. Na excellence, monsieur le vice-gouverneur. Tokoya awa na Mbanza-Ngungu, potoya kosala ba fête te. Tokoya ko trouver ba solution. Betuke manisa bisalo ina ya telemaka. Muke kwenda na ba territoire kubaka solution kunata maza. Kunata banzila ya dessert agricole. Ina kele instruction fumu ya iti pesaka betu. Betuke sala banzila nyonso ina kesa disa population sa mona kusala commerce yandi. Samuna kuvakie na ba occupation ya yandi. Insécurité beno na munu betuke manisa insécurité et longo na police na ba service de renseignement. Il faut coopérer avec vos autorités que vous avez mises en place aujourd'hui et nos services de sécurité, insécurité aussi dans la Mbanza-Ngungu. Lokola bolingi biso bo dénoncer batu oyo bazosala mabe boromona ekoumela te tozozwa solution. Lokola mobembo ezalaki molai azwaki nzela mpona kokutana na bandeko ya lokala Kimpese mpe kokoma na chef-lieu ya province ya Congo Central ville ya Matadi. Bandeko ya parti politique FDCA oyo ekambamaka epai ya autorité morale Bahati Lukwebo fédération ya Mbanza-Ngungu bazalaki ebele mpona koyamba gouverneur ya sika Grace Bilolo elongo na vice na ye. Eza esengo pour nous ya koyamba mokonzi ya sika oya kokamba province ya Congo Central. Nous attendons de lui de bonnes choses. Donc voilà un peu notre joie et surtout que c'est quelqu'un qui a vécu le Congo Central. Il connaît bien le Congo Central. Ndenge ezosalema mikolo oyo euti koleka mingi guerre ekomaka entre gouverneur pe na vice na ye. Na yango Jacques Vakedi, président territorial ya FDCA, a pesi conseil. Donc nous demandons à l'équipe qui viennent, base à la maturité politique, parce que s'ils sont là, ils ne sont pas là pour eux-mêmes, mais c'est plutôt ils sont là pour le peuple. Ils sont venus diriger le peuple, au Congo. Et ils doivent avoir le souci de la province. Bijou Lukombo, présidente de la Ligue des femmes ya FDCA territoire ya Mbanza-Ngungu, azangaki pete kolobali loba moko pona tike ya gouverneur Grace Bilolo, pe vice naye Prosper Ntela. Bijou to CP na Congo Central to se retrouver bana Mbanza-Ngungu, bana Matadi, Kasangulu partout ba se retrouver et c'est on a besoin parce que to changer le sous régime mususu. Donc aya na makambo ya malamu ndenga prometaki biso yango to lingi et surtout ba jeune bazwa misala. Structure Joie Idée Forever o ekamami epai ya ndeko Cédric Matoa Tambula
ya autorité morale excellence Mac Matondo na maloba ya ndeko Omega Cédric nde batombeli mosala malamu na gouverneur ya province pe na vice na ye. Nde son excellence Mac Matondo na zwa idée structure makasi zwa idée forêt vert et ye awa pona koyamba son excellence le gouverneur Eli. Son excellence Mac Matondo Kwanzambi aza autorité munene na province ya Congo central sikoyo ye na structure zwa idée forêt vert na groupe na parti politique na ye AFDC bango nyonso baza mobilisé derrière son excellence le gouverneur Eli grâce Pwanga Bilolo yango nde omoni Mac Matondo parce que na base munene na kati ya Mbanza Ngungu na kati ya Congo central mobimba na structure na ye nyonso baza awa pona koyamba gouverneur déjà ba député l'air ba vota qui déjà ba yeba ki na kati na ye aza na potentialité ya kosala sikoyo eloko biso to senga ezakaka eloko moko abosa na population na yete à travailler kaka na population na ye pour le bien de sa population et ça sera un ajout, ça sera un plus. Donc nous lui appelons au travail, à arrache-pied, à accompagner le président de la République et matérialiser son plan d'action ici. Nous demandons à la population de Mbanza Ngungu en particulier et celle du Congo central en général de se lancer derrière les autorités provinciales, de mettre à l'écart les guéguerres politiques et de s'unir tous derrière, comme l'excellence Mac Matondo Kwanzambi s'est décidé de se ranger derrière son excellence, monsieur le gouverneur Eli Grace Pwanga, population mobimba et accompagné gouverneur Nabiso na CPI. Jeune nyonso ya IDPS président Luc Dejene Bilongo azangaki te kotalisa esengo oyo ya mokolo ya lelo. Nyonso oyo adressé na population kino moko bomoni réaction ya population batondisamaki na sai batondisamaki na esengo parce que programme oyo chef de l'État pesaki pour le peuple d'abord yango parmi ba programme oyo notre gouverneur a tient un programme naé pour la population ya Congo central. En tout cas tozana esengo ya makasi ngana zali président ya Ligue des jeunes fédération ya Mbanza Ngungu IDPS Tshisekedi de accompagner notre gouverneur et notre vice-gouverneur Nassima honorable na biso José Matoko oyo bazali président fédéral. Parti politique Mouvement Populaire du Congo MPCO elongo na fédéral na bango Flavien Maleko bango pe bazalaki lokola moto moko pona kotombela mosala malamu ya gouverneur pe na vice na ye na kati ya Congo central. Toujours tozana ensemble toye pona esengo milulu koyamba bongo ba papa na biso bayaki tala kaka donc leader des leaders etant que afandi lelezaki mokolo na ekolo mabele oyo akitaki na Congo central azalaki pe ye moko te papa na biso gouverneur azalaki elongo na ba honorable oyo bafandisami bongo na kati ya Congo central yango wana tosepeli lolenge tozwi papa na biso tosepeli pe lolenge toujours ka biso moko bakolo mabele tozo continuer kosala mosala 100% bana Congo. Monsieur Alphonse Basviki Dilutal, coordonnateur fédéral ya parti politique ICO na Mbanza Ngungu oyo ekamamaka epai ya autorité morale lelo aza vice premier ministre et ministre économie nationale professeur Daniel Mukoko bango pe basepeli na koyamba gouverneur ya sika elongo na vice na ye. Donc nous sommes tellement contents, surtout que l'ICO, notre parti politique, s'est vraiment investi pour que nous ayons aujourd'hui des autorités qui doivent gouverner ce pays avec cette nouvelle législature. Nous demandons surtout de pouvoir fédérer les énergies comme il vient de le demander et le prouver. Si tous les députés nationaux et provinciaux que nous avons élus, que nous avons envoyés, peuvent se frotter les mains, donc peuvent être ensemble, comme notre adage dit, donc dès que cet adage-là sera vraiment mis en place, nous savons que même tous les problèmes tels qu'il vient de le dire ici, avec l'appui de la population, je pense que nous pouvons juguler tous les problèmes.
Coordonnateur ya structure les samouraïs de Grâce Bilolo Mbanzangongo Miazila Jacques Taylor azangaki tepe kotalisa mosala oyo bango bazali kosala na lisanga na bango. Objectif na biso ezali vision ezali ya ko soutenir son excellence monsieur le gouverneur na mandat na ye oyo asili kozwa ya 5 ans pona ko développer pe ko avancer province na biso ya Congo central. Bana nyonso ya province ya Congo central pe ya Libanda bayambi na motema ya kofungwa matike ya gouverneur Grâce Bilolo pe na vice na ye Prosper Ntela mosala etambola malamu po ete lobi Congo central ezala lisusu na lisolo ya kitoko.